Libota na ngai ezali eloko ya motuya koleka eloko nyonso na mokili oyo mpo na ngai. Nayaki na Amerike koluka mosala ya malamu mpo na nga moko mpe mpo na libota na ngai. Bana bazali lobi to avenir na biso mpe bazali na litomba mpo na lingomba. Nalingi bana na nga bakoba kolanda bokoko na biso mpe babika malamu. Tango bato babandaki kobela na COVID-19, namitungisaki mingi mpo na lingomba na biso. Nayebi tango namemaki bana na ngai na elaka ya bozwi mangwele, nazalaki kosala oyo ebungi na ngai kosala mpona batela bato nyonso. Tango bana na ngai basakanaka na baninga na bango mpe bandeko to bakuze oyo bazali bilenge mpo bazwa mangwele, bana na ngai oyo bazwi mangwele bakobatela bango mpo bazwa bokono te. Bakoko bazali bato oyo bakoki kozwa bokono ya COVID-19 na bopeteke bilenge. Bana na ngai oyo bazwi mangwele bazali babateli na bango. Mangwele ekosala ete ekela ya kosala ya moto esalema na kimia nyonso mpo na moto nyonso. Bana na ngai oyo bazwi mangwele bakoki kosanjola na bobangi ya kopesa bato mosusu bokono te. Ebongi na bana kokende na kelasi mpo ete bakola mpe bazala na bozwi. Bana na ngai oyo bazwi mangwele bazali kobatela bateyi mpe baninga ya bango ya kelasi, boye bakokanga kelasi te. Zali na bato ebele mosusu na kati ya lingomba na ngai oyo bazali na riske monene ya kozwa COVID-19, kasi bapesaka l'histoire na bango te. Bana na ngai oyo bazwi mangwele bazali kobatela bango mpo ete bazwa bokono te. Nazali na lofundu ya bomoi totongi awa na Amerike mpe nalingi lingomba na ngai ekoba kokende liboso mpo na bambula ezali koya. Mangwele ya COVID-19 ekosala ete tosakana elongo, tokumisa Nzambe elongo, totanga elongo mpe lingomba na biso ezala makasi. Batela bana na yo, batela lingomba na yo, zwa mangwele.